Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. On est toujours dans vloggy. Donc on est toujours allé presque 9h30 na côté ID pour nous causer la moi na moi bloc à miki à grignoter parce que avant que na côté kabana na classe moi na mo live singa que non maman bloc à kolia na ndako ezate. So bloc na lia ka esili et comme que bloc ezate lol. Donc on attend na côté na ID. Là ka pona ça ka moi na jole bloc na miki tant en route à classe ça les cas bien quoi. Mais n'est que ça encore shopping sous donc voilà là nazo la bango ba bloc na miki ba biscuit moi ba sweet za la karanda ku donc voilà bloc za que non ba na ba kilo kaka avant qu'il balle avec des chassés comme ça on a chassé encore mais chassé on a sombi on a ID on a sombi ba éponge ba sani de un crepes na sombi éponge ba sani on a toujours qu'on a éponge ba sani belé parce que l'éponge ba sani ba biso rapide c'est ça que na bakisi mususu na mususu na ndako na bakisi mususu et na toli bana ba croissant pour bazonga na 40 minutes bazonga ndako bazaki na croissant te bazaki na brioche te lelo kona kendeli ID biloko mibale et bazaki pe na chocolat te Nutella na toli bongo chocolat na bongo loko à 4 comme ça I have to wash mama tu peux tissu na ma cuisine silaki na du tissu comme ça mibale à cuisine chango nzete na ma tissu comme ça na jupe marshmallow pour na tant ça la ka hot na nga ba café na nga bobi ki malili bandi ko ça toujours ba ti pour encore nzoto za toujours moto quoi nga pe mini hot chocolate ko chango ba mini marshmallow oyo ezala ka bien pour na sombela ngo quasi mo pour na cha marshmallow na nga na kati na tika ngona obeka na chasser et maxime pe kelicia yogurt bobi ki ali baté ka petit filou té na petit filou baté ka on a des petit filou ya ko lose weight dans la sombele ka ba yogurt oyo na bakisi le pour ça petit filou nga mingi petit filou original to na aldi na linga mingi yogurt oyo za la pe kitoko na sombi pe lemon pour na ki na ngote citron ya fraîche et na zupe ba fruit pour ba na nga balinga ba fruit. Donc comme moni et là comme fruit et tikala qui vraiment vite pe keli ça senga apple all the time so sengi apple bokateli apple botala de tikala boyoroli susute o kati bonete so yo sala stratégie neni le ibisanga mais ngala version na sokolo ba apple na ti a keli si akolie su apple to bokata katango et to mona boesil mona pesa mo société parce que et baby donc ni ba fruit comme qui vraiment vide et là on peut ba fruit na ngana kati. Et na sobi pe avocat la linga avocat a 10 minutes jamais na rokende a 10 5 na somba avocat et na zupe butter donc là bila ba steak donc na zupe butter na ba kisi butter et na zupe ananas et na zupe ozali apple comme na lumière apple fona chocolat on tient à côté et na zupe fromage râpé et na zupe spaghetti na nga déjà na bakisi mibale donc chasser na biso o non to somba muka kuna parce que chasser na kemeka na moko ekoki biloko te et là deuxième chasser na nga c'est ici kemeka pona somba biloko na yebisi bino ba croissant Nutella biloko mikie maintenant na komi kuna na manzo bakisa parce que so ba mama so komi place komi bakisa o mtu komi tourner donc na bakisi seulement en tout c'est presque 65 livres donc c'est bon 65 livres c'est bon. Ok, na kata chasser na na oyo et mix pepper na biso comme ça. Na couleur o na ki na monter na frigo donc na bati mix pepper et na chepe o ezali na somi pe black pepper mnene et na zu biscuit parce que quand on a des biscuits na biso botande komi ba oyo bukana o qu'il y a na lia que sous donc on cha o likolo parce que l'obé a déjà que mam it's really nothing to eat at home. Gabi, are you sure? Oh, but it's really nothing. That woman look au and that donc et on l'autre à la monkey n'avait pas qu'il fallait mettre tout quand à l'idée dans un bloc on Mickey it's really nothing to eat at home. Kilian so bloc on a ligné si on est comme que bloc au lieu sur nanda ko zati donc so bloc non li ezali on a sepeli mino nyonso mine na bimisi libanda et na sombe bango pe ba sweet où ils allaient bien parce qu'ils allaient vraiment trop sweet hein c'est pelé nango ils allaient vraiment trop sucré même qu'ils savent pas comment il y a sweet donc comment préparer ma sweet ils allaient vraiment trop sucré donc voilà le bon va sweet na bango ici
pe oza noodles ya flavor chicken ba noodles nango na komo linga noodles kisaki bino pasta nanga o esilaki mais spaghetti ndezali elinga te kozanga spaghetti na pasta na ndako parce que bata moko lingi olamba te babiloko oyo edaka makasi. Donc voilà spaghetti nanga avec pasta natie pasta wana et nazwi mpe moloko nanga komela vin et nazwi spray ya toilette et nazwi bango nosela bango fona bimisa te libanda nazwi bango oyo eza pizza et comme naisa ki bana nga balinga mingi apple juice na bakisi mibale et nazwi pe honey et eloko pe nakendelaki vraiment ezalaki oyo Nutella donc nazwi bango Nutella et nazwi pe honey et mpona kilia nakia balinga mingi yogurt oyo nazwi bango yogurt oyo balinga yango pe mingi et Kiara pe alinga mingi confiture donc voilà nazwi confiture oyo et na bakisi pe matungulu naotia yango na vase nanga kalinga sona matungulu ebele te parce que sona ebele epulaka donc apropria mingi oyo batiaka yango comme ça 1 pound si je ne me trompe pas ou 1 pound 50 comme ça pour nanga c'est bon parce que nabanda kosomba matungulu ya saki yana ebele ya rouge et ebele banda kopula comme ça pour nanga c'est bon donc navandisi yango ana kitunga nanga oyo boye c'est bon donc nasomba moko ya pembe moko ya rouge mais loko ya rouge eza na yango nasombi ya pembe mpe ya pembe esilaki esilaki betikala ya mokie et nasombi mpe miliki nanga oyo nasalelaka ba hot drink et nabakisi maki po biso ndako tolinga te maki esila oyebi soki maki etondaki yango ta maki etikali et na frigo mpe maki esili donc nabakisi encore oyo po ezala kaka po biso na ndako toliaka maki no tous maki etoboki oyo mpenza etoboki parade fana ntiango mpe place moki nalamba yango ata lobe biso na ndako toliaka maki biso tu bana papa mama biso tolia maki et voilà ça fait comme ça maki nanga et nazwi mpe chicken mpona ems lokola akendaka mosala alinga mingi amema babiloko alia na ndako so na préfère mingi nasaleli soso comme ça et nasaleli ata loso bia spaghetti aomemaka soso na spaghetti bia soso na loso na pondu soki ezali mais mosuni ezala toujours quoi donc nasaleli mosuni oyo mpona mosala na ye ntango akendaka mosala mpona takeaway na ye emporté. Donc voilà, c'est tout qui est dans le hein. Donc on a surtout dans le dans la caisse binos qu'on fait bon ça bloque on a dans jus et dans ce qu'on appelle kélicia parce que ce kélicia dans la socolité après que vous avez on a des bino à tout à l'heure. Voilà les belles dames wana bana bazongi na classe et Kylian na banda kosala ba fruit na ye loka ba fruit esilaki donc c'est ça qui na kosomela pe na ba fruit donc wana osala ba fruit ne nazo filmer bomo na nde Kylian pa comment kosala recette na ye donc voilà wana déjà na sokoli ba raisin wana nyonso na sokola ba fruit na nga avant que na tiango na ba panier parce que bon bazwaka kaka mbala moko sans kosokola mbala moko balie Kylian alinga mingi kosala fruit salade chaque jour asala fruit salade na ye comme ça nde bozomona donc soki bafruit esili na ndako bafruit esili na ndako akoma kaka ke biloko na nge esili biloko na nge esili donc na bioke totala biloko oyo ye azosala pakoma mpe kosala biloko na cuisine akoma kolamba oyo eza repas Kylian donc azolamba wana comme bozomona azobongisa bafruit na azosala yango mpe na propriété bomonaka esalite eza te mpe eloko ekamwisaka nga asala yango na décoration bomona otiango otia mpenza bamandarine wana otiango moko otiango mpenza na décor alingi kutu bota nde ebimi mpenza like wow dans décoration présentation nde makambo asalaki yango vraiment nice et wana nga siko na biki ekomi aire na ngai ya kolamba nazalaki vraiment lazy mokolo yango mais show eza te balibelle dame moko oza kuna mposa kaka ke obima na chambre tozalaka na chambre wana show te donc wana nabimisaki viande haché nabiki na kosala lasagna donc nasokoli viande haché nanga comme bomoni et nakoya kotia ba épice oyo nakolambela viande haché nanga avant kina matsango na moto.
kotia mai balibele na kopangwisa nzungu na nga e na finiki yango na kokende nango sikoyo na réchaud. Donc voilà, na kotika nzungu na nga etoka mai nyonso ekita. Après 20 minutes comme ça, 25 minutes, amoni penza ke mai nyonso na tiaki na bino ekiti. Après na kokoma sikoyo kokalinga oyo ezali viande haché na nga. Na tokisaka toujours viande haché na nga, po viande haché na mona kango zaka mwa makasi so na sali mbara moko ka bongo kokalinga. Yango na linga mingi na tokisi e mai nyonso ekauki. Après na kotia mafuta kombo moni e na komi sikoyo kokalinga viande haché. Nde bisika sikoyo na koya sikoyo kotia oyo ezali ndembi na ngai e na tie pe oyo ezali tungulu na nga na kataki ya rouge. Donc awa sikoyo nazoya kosala sikoyo sauce tomate na nga. Nakosala sauce tomate na nga mbala moko na nzungu na nga ya viande haché parce que comme remarqué ke eza na mai te. Donc wana na tie tomate na nga ya mbuma kombo moni wana. E na kobeta tomate na nga na kobalola yango bien na nzungu. Il faut vraiment nazala sûr ke tomate na nga ekalingama, ok? Donc comme nalobi ke eza lasagne ke tozosala. Donc faut vraiment tomate emsalingama komona ba tomate minene te na misuni. Donc c'est ça que bomoni ki nazobeta yango bongo pour ke epanzana. Après na kozwa pe tomate na nga purée, je pense. Donc voilà, yango pene na koya kotia et na mélanger. Donc eloko na kosala awa na kozala sûr ke il faut tomate na nga ebela, il faut biloko na nga vraiment elongwa ngai, ok? Na changeaki nzungu pour mona ki nzungu na nga na ezalaki moke na tiaki na nzungu oyo ya vert. Donc voilà, après na moni ke biloko na ngai ekalingami, eloko na koya kosala sikoyo na koya kobakisa oyo ezali mai pour na na posa te ke biloko na nga ezala ya kokauka. Sauce wana ko edinga to na kosala lasagne bokomona nde na kosala ngo. Donc voilà, tia mai na mesure oyo lingi menga lasagne na linga ngo zala mwa sauce po sauce wana esala ke lasagne za ya kokauka te. Soki oza na sauce mingi te okomona ke lasagne na pe kozala ya kokauka. Donc voilà, après na kotika biloko na ngai etoka. Donc etoka ebela très bien nde olingeli etoka comme omoni ke nzungu na nga vraiment eza kotoka. Après quelques temps na ekota lisusu nzungu na nga po nazala sûr ke soki biloko na nga ebeli comme na yesu biloko na posa te ke mai ekauka na posa ke eza na mwa sauce ebele po sauce wana edenga to na kosala lasagne. Dans na salon pe emsazongaki osalisa bana ba devoir, eza vraiment important ba parents tosalisa bana ba devoir. Donc voilà, wana emsazongisa bana ba devoir et azotangisa bango pe c'est important na yiki bana biso balingi mingi ba téléphone, balingi mingi ba tablette, balingi mingi télé, ba mama mais tozwa rata ya kokanga télé, ya kozwa ba tablette tokangi, ya kokanga ba téléphone, ya kotangisa bana na biso pe ya kokomisaka bango. Donc bazosala vraiment bazotiliser ba bic bakoma po edaka pe bana ndenge ya kosimba bic et tout pe ya kosalisa ba devoir eza important. Donc wana papa bango mutu azosalisa bango devoir nga nazalaki toujours na cuisine. Donc voilà, wana lasagne na nga kombo moni ebeli e wana nazotia sikoyo ba pâtes na nga na moto e nazotia lasagne na nga kombo mona ke video ezolakisa bino. Nazalaki déjà fatigué mais il faut bana balia. Donc bakokende teke na mbeto sans ke balia. Donc wana nazo continuer toujours kosala lasagne. Bisika oyo nalinga kosala lasagne teza ba bisika oyo ya kotia ba pâtes po modèle na zikaka na ba pâtes oyo pardon. Après na koya kozwa lasagne sauce yango nde nalingaka vraiment na tie lasagne sauce na nalingami kotia ngo mibale mais malheureusement nazalaki kaka na moko. Voilà ma belle, on a comme moni lasagne nanga vraiment ebeli très bien exécuté, vraiment bien yami comme bozomona. Et on a bec na ngami ko sala viande haché nanga na sauce ebele pour que aider que lasagne nanga eza la sauce na kati za teke ya kozika. Donc voilà, après on a comme nsemno ki nosela ems ba soso oyo akenda nango musala. Donc voilà, pour bobi que soso na protéine, soso comme ça nango mutu munene te. Donc wana nasaleli ba soso na ye oyo okende nango musala. Donc na etumbeli na biso na comme bozomona. Après wana na kwa kokota siko bilamba ekilisi na machine. Donc bilamba na sokolaka
motu ye moko ezaka Kilisia mais soki te Kiara sokola na Kilian e nga na sokola na papa na bango donc Kilisia nde tosangisa bilamba nde na motu te ye tosokolaka ya ngo moko parce que aza nanu bébé ana komélanger bilamba na ye na bato eza te donc voilà c'est ça que na sokola Kilisia bilamba na ye ye moko na machine. Voilà, bah, les belles dames, on a notre chef dans la machine et Kelly c'est pas ko aider donc voilà vidéo na biso comme na suka ko bosa na te ko aimer vidéo ko zala abonné ce soit MSP Bella qui na kotia ki na frigo zala abonné aimer ko sala nga bien makasi bisous bye 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 les belles dames bye.